hole jetzt einmal in die Ohren rein. Haben Sie schon mal einen Hörtest gemacht? Wann waren Sie das letzte Mal beim Ohrenarzt? Waren Sie schon mal beim Ohrenarzt? Ja, ich habe einen Ohrenarzt, keinen. Keinen? Ja. Okay. Vor. Haben Sie denn selber das Gefühl, dass es schwierig ist mit dem Hören? Oder haben Sie das Gefühl nicht? Das ist das erste Mal. Erste Mal, okay. Ich habe jetzt gerade in die Ohren reingeschaut. Die sind beide verschmutzt, verstopft mit Ohrenschmalz. Ja. Wenn ich jetzt den Hörtest mache, haben wir nachher ein falsches Ergebnis. Deswegen wäre es sinnvoller, wenn Sie vorher zum Ohrenarzt gehen, zum Saubermachen. Weil wenn ich jetzt die Kopfhörer Ihnen aufsetze und wir machen den Hörtest, dann messen wir ein Ergebnis, was im Endeffekt falsch ist. Ne? Das heißt, ich sage dann nachher, Sie haben einen Hörverlust, obwohl gar kein Hörverlust da ist. Ne? Weil einfach nur die Ohren verstopft sind. Ja. Ich mache jetzt Folgendes mit Ihnen. Ich gebe Ihnen meine Karte mit. Ja. Sie gehen zum Ohrenarzt. Ohrenarzt, ja. Ja? Wo ist die Adresse? Ich weiß nicht. Ja, Gib mir die gebe ich Ohrenarzt. Ihnen. Die Platz ist gut für Rollstuhl. Genau. Geht kein Problem. Ja. So. Einen Moment. Komme. Nazela. Azokomela nga adresse ya kokende pa docteur pour matoyi po alobi matoyi na nga ekomi mwa stop soki moye nayoka so bien mpenza ekozala te avec telekeniko. So. Yango nazokende. Also, wir sind hier. Hier um die Ecke ist der Professor Dr. Gürkow. Oder hier vorne am Rotkreuzplatz, da ist der Dr. Dünnbier. Die haben beide einen Aufzug hoch zu sich. Okay. Ja. Wenn Sie bei denen waren, melden Sie sich einmal, dann machen wir den Hörtest hier. Okay. Ja, dann können wir da das alles ausmessen. Dankeschön, vielen Dank. Sehr gerne. Vielleicht die Nummer keinen, das Telefon. Ist auf der Karte. Ja, okay. Ist auf der Karte mit drauf. Okay, danke schön. Ja? Vielen Dank. Sehr gerne. Ja. Merci beaucoup. Merci. Ja, tschüss. Einen schönen Tag noch. Ja, danke schön. Basisi kosala ngai matoyi. Ya, voilà. Nakesi ko balakisi nga docteur mosusu. Wana na kobenga mpona sala rendez-vous. Ya, navandaki kaka boye lettre ekomi. Balobi na ngai il faut po balettre mosusu onégligeaka yango omoni babengi mpona bolamu na yo. Ngabi bon oyo est-ce que nakofuta nga moko to bango moko. Ngabi ok nakokende kaka en tout cas tout fona kende nakende kotuna est-ce que nafuta ou bien bango moko. Nde ntango na ye balobi te nakofuta te eza social moto akofutela ngai. Ok andimi batala matoyi na yo mpe batali mpe matoyi balobi matoyi na nga
ekomi stop donc ezosenga stop donc makambo mosusu toyebaka te ozovivre na yo nzoto yango nzoka se epola nango oyebaka te ozovivre kuna na place ya vert wana nauti nde place wana bato ekangami biso mpe badoche yango mpe monoko ya mboka ya kebakeba yaya oyo bango moko baoloba wana mpe babango moko baoloba mosusu ezoleka mosusu ezokota kaka bongo po oyo ebi kaka nyonso kolukaka bato ya kotika ngai kende kotika ngai te tobotaka mpe courage moko mwa likamuke so moninga eza na mpe ya mokie ok mais soko omoni ke eza peut-être que faut expliquer bamalade mais mandeko na yo benga moto moko boyokanaka na ye bien bobien mondele moko azalaki alobaka ata mwa lopoto moke mwa français ozokoka no koexplike oyebise makambo na yo oyo ozomona na nzoto eza mpe bien voilà neti nga na ye na nga batali ngai balobi matoi fo nazwa termine nabenga docteur wana mpo basala nga baexamen ya matoi mais lelo nandimi te mais nameka nanu kokende wana place batindi nga mpo heure eza nango nanu 14h omona mpe bakope kosala nga examen yango voilà yango nde nazokende place yango eza mosika te na awa eyaka pembeni mpo nazozonga nde nayelaki mpo nakatisa place yango batindi nga donc eza liboso kuna nakomata na tram te bon so mpe nalobi namata na tram ezaka station moko mais na velo nde naokende nanga bosemie mo na tram ekozela susu 2 minutes 3 minutes 4 minutes donc semie nakende nanga lokola naza na lire oyo nakende kaka mbala moko place yango voilà kaka ville ya Munich kende France okende nasimbika na liboko liboko pasi nazokata liboko esalinga pasi so nakomi kuna nde nakofilme lisusu nakolakisa bino tros